tokime paya Nzambe Nzamba batela Swami na bashi Loposo moide kime paya Nzambe Nzamba batela tokime paya Nzambe Nzamba batela Nzamba batela balinga tokime paya Nzambe Nzamba batela Loposo moide kime paya Nzambe Nzamba batela balinga tokime paya Nzambe Nzamba batela Loposo moindo zali kozela nini ozongela Nzamba bakoko na yo Loposo moindo zali kozela nini ozongela Nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka Nzamba bakoko na bango liloba ya Nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko Koko kimbangu zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Mama kipapita zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Mama nzinga zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Mama mafuta zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Kongeli zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Kongiringoto zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Kokonga bazongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Masina zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Kokolowa zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Kokolingala zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Kokobandale zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango Koko mikondo zongela bana na yo bazongela Nzambe na bango etikala bongo na kombo ya Nzambe ya bakoko ya mokili mobima Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja mumikisi kimbango Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja mumikisi kimbango bandeko zoyemba bandeko boyo kabino banso boyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja mumikisi kimbango Nzambe nangu ya tonda bolingo Ote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso bokoko ya bayindo oyo epesami na ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu. Ya solo bandeko tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana na masolo na biso bana ya Congo bana RDC. Bandeko dommage lobe ezalaki mokolo ya match oyo ya Léopard auté kopola na équipe ya Maroc. Bandeko sali bato pasi kasi ya solo bandeko ngai ndeko na bino lelo tokosola basolo mwa moke mpona comprendre comment mboka na biso ezali kokenda liboso te boyebeki ya solo bandeko na ngai biso nyonso tolobaki yango ke Léopard ezali pasi po ekende coupe du monde. C'est vrai bato ebele bazali comprendre te kasi réalité ezali boye ezali ke
lokola mboka na biso ezali kolekisa tango ya malamu te baguerre bato bazali kokufa bitumba ezali partout biso peuple congolais tozali concentré te na makambo ezali koleka na mboka na biso bandeko na ngai yango bozali komona ke mboka na biso mboka ya Congo bainstitution nyonso ya mboka ezali corrompi botala bino moko sport na biso ya Congo bokomona ke ya solo ezali kotambola malamu te tozalaki na ndeko na biso Constant Omari oyo lelo aza lisusu na biso te yatika kasi ya solo so botali Omari ntango ayaki kozwa pouvoir oyo azwaki mpona makambo etali sport azalaki na mbongo mpenza te bandeko na ngai aye kosenrichir na République démocratique du Congo atie bakale ebele mpona bajoueur koteka bajoueur te mpo babeta na baclub ya minene donc bajoueur mpo babeta il faut kofuta bapourcentage donc makambo ebele oyo bajoueur babandeki kose déplore kolobaki ya solo vraiment ezali mpasi mpona mboka na biso bano babotami ya na poto mpo baya kobeta na kati ya Congo bandeko komaki problème il faut bafuta mbongo bakosenga bango bambongo ebele donc yango bomoni mboka na biso mboka ya Congo ekendaki malamu te mpe eza kokende malamu te so botali lelo na bapays mosusu Afrique bokoremake ke eto lelo na Cameroun ye mutu azwi responsabilité ya kosimba sport na bango aza joueur boke na Côte d'Ivoire bomona ke Drogba ye mpe azali kosimba sport ya mboka na bango botala entraîneur ya Lyon oyo tobengi ya Cameroun boko remarqué que ancien joueur ya Cameroun boke na Sénégal boko mona ke ancien joueur ya Sénégal donc bandeko na ngai ezali pasi mawa mingi biso ba joueur na biso nyonso babeta bale toyebaka te soki vraiment suka ndeli tomona bango baza kobwaka bango na bamusicien balwalwa akomane star ya bamusicien babwakaka ye donc bajoueur nyonso tu Chabani Nonda bango tu ata mutu moko te azwaka responsabilité ya mboka soko tuni bango bakolobake biso te ezali gouvernement mutu bato batya bango liboso bango bato batyaka bakale po bancien joueur to bancien joueur wana oyo bazali koluka basimba sport ya Congo moyeba ya ezali te donc yango bomoni bandeko na ngai mboka ya Congo moyen évolue ezali te parce que mboka na biso ezali kotambola malamu te mais eloko ezokamwisanga bandeko soki tozali kosala critique mpona mboka na biso tozali koremarke ke bakongole kaka bato baza kotelemela biso or bandeko critique yango ebongisaka mboka botali même na France même makambo eza koleka en Europe ozomona ke à partir ya critique oyo bazali kokritike bamédia to bazali kokritike baprésident to bagouvernement oyo ezali kotambusa mboka na bango bokomonaka ya solo bandeko na ngai bamboka na bango ezali koévolue bazali koyoka mpe bazali kokende malamu bazali kobongisa kasi ya solo bandeko biso na mboka ya Congo critique ekoma neti kofinga so oza kokritike bango baza kozwa yo neti ozali kofinga bango okoki kokritike armée te police te okoki kokritike ministre te to politicien te mais finalement bandeko mboka nini okomona ezalaka ndenge wana même na Côte d'Ivoire tozali komona bazali kokritike mais bazali kotika quand même liberté de l'expression mutu nyonso azali na mposa kokritike akritiqué un président de la République bakritikaka ye mais jamais koki kofinga président oya o président tala boye ozofinga ye eza mabe mais critique ezali normal bandeko il faut kokritiquer po bazwa mayele bacomprendre ndenge bakoki kotambusa mboka sport na biso eza susu malamu te Mobutu atelemelaki sport ye moko parce que alingaki sport mingi Mobutu alingaki sport mingi tolongola na makambo ke o bokoko o bato baeglise bandeko sport liboso ezalaka il faut bomipesa nango soki bomipesi nango sport na bino ekomata il faut kotya makambo au sérieux pas de corruption bolandela makambo po sport na bino kende mais tozomona bato baza koya kokamba sport na biso bango nyonso tu baza kaka balingi mbongo koyiba tala stade na biso match ebeti
moyen peuple aya ebele masse parce que soki basupporter na bino batondi na bastade na bino bandeko na ngai bapesaka courage na bajoueur bakobeta makasi mpona kolakisa honneur ya mboka na bango kasi biso tala une année stade na biso bakangaki yango bakende kofongola boye misala esila na yango te likolo nyonso tu bato bavanda na mabele na babeton ekosimba te donc tala na Maroc bomona population ya bamarocain ndenge bayaki kokumisa bajoueur na bango bajoueur mbala mo baza na esengo kende na Cameroun kende na Sénégal bozomonaka ya solo basupporter na bango baza na esengo ya koloba ke tokokende coupe du monde mais biso bandeko ezali pasi mpe mawa mingi mpona Congo ngai nayebaki ke nalobaki na ngai yango ke Congo akokende coupe du monde te parce que je vis namonaki déjà ke ekosimba te na kati ya Maroc mpo toganye bango parce que bajoueur bakozala soutenir te na bapopulation na public et puis sport oyo ezali kosimba bajoueur eloko oyo esengaka bajoueur balingaka bazwaka baprime et puis sport mpe ezala malamu entraîneur mpe ya malamu bajoueur na biso ya kala basentraîne mpo bayeba ndenge nini bakosimba sport ya mboka Congo et puis bajoueur na biso ya kala basala nyonso tu bakoma mpe baentraîneur ekozala malamu mpona nini biso te tomonaka Santos mais Santos tomona ye un entraîneur mais alingi mabanga lokola donc likambo komela badringi banini donc mawa tro toza na besoin ya bapeti oyo babotami en Europe lobi basimba mpe sport Claude Makelele asenge bopesa ye Léopard ti lelo boboyi ata comme français mais c'est un Congolais mais bandeko za dommage vraiment 4-1 bon ezaka biso te Algérie pa tikali ta batie bina 2 secondes sur 3 secondes match sila alongwe donc entraîneur na bango toyoki ki aza déjà donc gravement malade donc en tout cas bandeko sport za ndenge wana en tout cas eza bongo donc tolongwe eza problème te toyeba ndenge tokosala siko tobongisa makambo nyonso tu oyo esengeli président de la République faut qu'on dima critique en tout cas sport ezosimba te ministre sport en tout cas il faut azala moto ayebi bale pe atika corruption koyiba mbongo ya l'État ministre sport eza mabe contrôlaka mbongo ezali kopesa contrôlaka bato bazali kokamba bajoueur na biso bajeune baza na Congo ebele baza kobeta bale ya danger soki sport na biso ezali organise tokoki koteka bango na poto baye koévolue awa mpo batanga susu baklasse oyo ndenge eto asala yango aza na baclub na ye asala na baspagne na Italie nga nayebi yango donc bandeko eza mawa mingi mpona nini bajoueur na biso te lwa tomonaka makaka bilamba lwa mais bale nyonso beta wana ekekaka pamba boye Chabani Nunda bajoueur boza ebele bandeko na biso bacongolais donc eza mawa mingi ya mibale bandeko tokolobela likambo oyo pourquoi biso bacongolais tozali komona pasi bandeko totala biso moko na Kinshasa na RDC na capitale na biso ya Kinshasa biloko mibale babar soko tali na babalabala nyonso tu ya Congo niveau babar ezali bandeko okoboya babar etondi na balabala moko ta mosusu 300 soki combien de bar toyebi te na ba église na kati ya babar na baterrasse wana bandeko bajeune bazali kobeba bandeko na ngai soki bazomela masanga kolongola milangi te Congo so bazomela masanga kolongola milangi te bato balingi te to critiquer yango bato balingi te to lobela makambo ya Congo ezali malamu to lobela kango tokomi na temps oyo ya réseaux sociaux makambo ezoleka na Ukraine bozomona mbala moko tozomona yango makambo ezoleka na France mbala moko bozokomona yango oyo ezoleka na Kivu ndenge bato bazokufa directement tozomona yango il faut tolakisaka yango po parce que bato bamona mpe gouvernement na biso emona ke baza kotravaille malamu te
il faut babar wana ba jeune. Pourquoi kotika ba jeune boy? Bozo mona teke bozo ko bebisa parce que fitir ya lobby ya Congo ezali ba jeune wana. Classe bakendaka te, misala ezali te. Alors faut ko créer attends ba emploi ezali te, mais niveau bandeko to bandena na ba politiciens ndenge gouvernement za ko bebisa ba jeune. Botala bino moko ndenge babar miziki ba DJ ba koma somo donc na kosakana te ko bwaka ba cri oyo yalike ba cri moko oza ko comprendre yango te biso bana poto to ya ba tata a poto biso to bana poto te ba tata a poto to ya poto kala bande ko nanga tozo yeba te mboka to tika RDC et comme na niveau boye pona nini bandeko génération future à lobby eza délaissé eza ko beba na niveau moko bandeko to yebite ba politicien ba gouvernement na biso likambo nini président Fachi likambo nini na Congo jeunesse ozali future à lobby na Kinshasa bandeko nanga atako tutango mobuto ngomso to kolaka to kataka ba classe ata to zoka ba diplôme te mais to tangaka quand même to tangaka to suki pe na ba niveau moko yali ke ozo comprendre que oyo za malamu za mabe oyo laxi boy okoko ba ko peso pe moi papier otangi pour comprendre mais bandeko lelo na Congo tout ça ko comprendre te bolanda bino moko bomona ndenge za ko leka penza na ville ya Kinshasa en pleine capitale ba terrasse auto benga ba terrasse en plein air ndenge to akala bombo na 127 ndenge to zakana vata na tango wana kala vata ti lelo bandeko za ko sila te génération za ko beba to landa balili bo comprendre ndenge mboka na biso za ko kende mawa mingi masolo na biso toujours avec Congo alenga mona bakoko matondo Viva
Matondo mingi ya solo bandeko bomoni bino moko ba cri oyo za ko betama bomoni ba cri wana bandeko langa to benga ngo kombo nini ba cri oyo to benga ngo nini bandeko bana RDC peuple congolais ndeko langa yi ko ngalenga ya kapona ko critiquer kasa finga ba politicien te parce que nazo ngala pesa bango mayele ba comprendre comment que bakoki kotambola mutu mosusu akolobaka me yo kongo alenga yo moto kobongisa kongo yango ndeko na yo na ngai moto abongisa kongo eza kaka biso ya solo eza kaka biso soki ozomona ke biso mibale tokobongisana biso kongo te de kongo mpe fitiri alobi parce que yo soki ozobota bana na yo wana baza bafitiri alobi ya kongo te mais sikoyo nde tomoni boye na bilili nde tomoni bano nyonso baza kobina wana baya bagene na mikolo na batata mobimba basangani na kata bar wana batata ba mikolo na bana mike ya ba 18 na ba 15 ans bango nyonso tu na kata babar donc bandeko langa ndenge bakolangwa na so balango esili ale batata wana balinga bakenda bana wana bozomona ngo normal bakritike te baloba te génération wana bandeko langa mais richesse nyonso ya mboka wana eza mpe ya bango eza mpe ya bango lelo tozomona na France peuple français baza kotelemela bamako mpona baélection awa bazotelemela bango yo koloba nini mutu nyonso to azali oyo apostele mpona likambo etali présidence na France baza kotelemela budget na yo eza nini eloko nini oyo kolobela okosalela biso parce que richesse oyo ya bafrançais baza nango eza ya peuple français eza ya Macron te eza ya Macron te baza na droit ya kotelema koloba ke non 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 eloko tomoni yango mobulu biloko emati lelo besanse emati bableu emati makambo ebele peuple mpe azali kotelema mikolo ekoya bamarshe ya minene kosala mawa parce que bafrançais basala eloko moko oyo ezalaka te do baeuropéen toloba eloko ezalaka te même na baallemagne partout na angleterre na belgique na suisse bato bakotelema parce que bakolinga te bazala bawumbu ya bapoliticien na bango na kati ya mboka na bango mais biso na Congo na Afrique bandeko na ngai bapays mosusu Afrique kutu bakomi kotika liberté de l'expression même bapays lokola ba Sénégal Macky Sall azotika bato bosala critique parce que ye moko totali même d'interview à Macky Sall azoloba ke oui critique ça c'est bon même na média ça bozo critiquer yango ezopesa biso mayele mais comment biso peuple congolais soko critiquer président ou critiquer gouvernement bato parti politique wana batelemeli yo bafanatique oyo mipanzi oyo bazoluka ke bandeko na bango bakotela bapouvoir bango mpe bakomi kotelemela yo ke yo no mais koma yo koloba boye te mais eza mabe bona boye bandeko na nga combien de personnes sikoyo biso nyonso bana Congo donc soki président ye azosala ne mabe tokumisaka ye kaka parce que toza kobanga kocritiquer président njoka Félix ye moko président de la République alobaki yango ngala kosepela bo kritikaka ngai ba vidéo ezali mais koya koingire président kofinga ye bona boy non mais ntango bozo critiquer azomona ke oui eloko mpena bana oyo bagene oyo neti bagene tomoni bandeko na ngai bino moko bomoni wala kutu bar moko kaka sikoyo elandana bar ekoma ndenge wana sans compter wana bomoni bamilangi batikitiki baza komela bazododo soki bakomboni bakoma nango kuna mais bagene mosusu bakota sikoyo na groupe ya baeglise bakenda sikoyo na baeglise kuna na église exploitation ekoma sikoyo ya mbongo mateya moko bino bozomona yango bidon bazoteya makambo ya mboka te mateya ekoma kaka kindoki famille na yo esalaka yo boye famille na yo keba ndenge eza boye yaka bakoma koluka basi moko bagene moko boye bapesa bango mbongo mpo bakosalaka batémoignage na kati ya baeglise mboka ndenge nini wana mboka komarche ndenge nini donc biso toyaki na poto na mokili toyaki na biso kaka kotika bapoliticien na bapaster paster alingi akoma na mbongo atambola mituka ya bien avivre vie ya bien
kope na bango yango wana yo mondimi zala pauvre ya kaka na mwa mbongo nozozwa bazokosa yo keno okokende poto kozwa libala okosala boye na Congo libala nini yango na Congo bato bakobala bajene basalaka te nde tomoni bango wana basalaka te bakozwa mbongo mpe bakende kobala basi vie ekomaki ndumba nde tomoni bajene fille wana vie ekomaki ndumba tina kati ya baeglise kindumba bapase ko tozomona ndenge bazosala bakindumba na bango na kati ya baeglise bapaster bango moko deja donc kope na bango yango wana koma paster donc bango moko bazoloba bango biloko mibale eza na mokili mwasi na mbongo donc foza na mbongo foza na basi soki oza na mbongo okozwa basi ebele bapaster mpe bakoma ndenge wana ekoma kope na bango mboka ekokende te ekomarche te tokozala toujours na vie ya souffrance biso moko peuple parce que peuple oyo namoni na bar wana bandeko na ngai moye batelemela mboka na bango bayeba badroit na bango eza te parce que alali na kwiti akolamuka na kwiti akotambola mpe na kwiti na ye parce que ndenge bazomela na bar wana ti bakokende kolala balamuki ide mosusu eza te fo akende su na bar mosusu mpo amela susu amela lango donc motu ekoma doki kotourne ya rond toloba te bandeko na nga bana ya Congo donc bandeko mbela na ya kobetela bino mokolo ya lelo yango oyo na émission na biso masolo lelo bopartage émission oyo biso bana ya Congo il faut toyeba yango ke bandeko critique ya kokritike bapoliticien na biso eza normal na réseaux sociaux réseaux sociaux na biso bacongolais ekomi vraiment dégueulasse toyebi te soki toluka congolais moko ya makasi akota na contact na kati na YouTube po babloke vraiment YouTube ya bacongolais babloke yango okokota na réseaux sociaux omona bato baza kofingana lokola doki bandeko lokola bana mike kutu bakozala na réserve mais bamama mikolo baza kofingana et puis makambo moko pe ya malamu te bozo sentir que okoki jamais kutu koyoka émission wana surtout na bana tozopota na poto pe bakoma koyoka lingala ezali pasi pe mawa mingi komona ba YouTube ya ba congolais niveau bazali kofingana te na ba Facebook bandeko na ngai mais ba congolais misusu basali bango bablokaka ba YouTube ya batu o bazolobela makambo ya mboka ya Congo bandeko ba congolais eza mawa mingi ba congolais ko ba congolais ba chroniqueur ba komi complice jo wana ndenge omona kasala ka émission wana lobelaka Congo tala faut ko bloquer YouTube na ye il faut ko bloquer yango ko tindela yango ba virus na Facebook na ye il faut ko bloquer donc po nini po yo muto za kolobela mboka ya Congo malamu ye lokola azali pour bato bazali ko détruire Congo ye alingi te est-ce que mituna biso pena zo sala mboka la biso ekobonga te ba pays lokola Maroc bandeko na nga kuna kutu bana na roi mais ba marocain soki wana bango azotambusa bien te ou bien gouvernement ezokende bien te batelemaka roi ayokaka bango bapays mosusu bazomarche ndenge wana Ghana ye wana ke coupe du monde mais soki na Ghana liberté de l'expression comment président aza wana aza invité président soki nana kutu ye wana président nana bandeko na ngai bazotambusa mboka na bango ata na muke wana ka bapesaka bango mais bazokoka koleisa peuple na bango kaka na muke oyo occidentaux bayibaka biso koyiba kopesa biso bambongo mike tozwaka mais bagouvernement mpe bazozwa mbongo wana baza ko mais biso na Congo mbongo nyonso tout depuis Mobutu ti lelo corruption esilaka te mboka nini wana eza na ntango moko mpo tomonake no président moko aye asisi corruption tozomonake lelo président Faci atie balwa oyo bazokanga bamiyibi mais mbongo yango bazokanga miyibi ezomonana te bamiyibi ya mbongo ntango bakangaka bango soki ADF soki nini bazobenga yango soki nini bandeko na ngai mbongo wana bato bazokanga bango ke ayibaki
autant de millions bongo mbongo yango wapi yango bato yango mingi baza koyiba mbongo bamosusu baza libéré bandeko bachroniqueur oyo ya CCC ya Samai oyo nga moko nabengaka bango napesa bango kombo kutu ba double tête na moyo komona ye boye me bandeko na ngai baza bato te baza kokota CCC mpona nini kokase ba YouTube ya bato bato baza kofingana Congolais aza kotala ba émission na bango bango wana baza kotika bango Congolais alingi avai na ndako na ye azoyokaka ngai Kongo alenga na ye mpenza boye mpona asala émission na bandi kofinga bato n'importe quoi bandeko biso tobandaki koloba na bato tobandaka koloba na ba réseaux sociaux oyo kutu wana kutu eza kutu ndenge ekomi boye te toyela mpe makambo te mpona s'enrichir mpona mbongo ngai nakendaka mosala Kongo alenga ya mpona makambo tali mboka na ye tosala bacourage na biso toyekola biso misala oyo te oyo nakenda classe moko mpona koma journaliste to chroniqueur to animateur non kovanda troka na papa George Mbanda na Brazzaville nazomona mayele wana merci mingi na César Nginamau oyo mpe na meka kozwa mpe idéologie na ye namonaki non nabanda mpe kolobela mboka ya Congo nabandi kolobela mboka ya Congo ti lelo tozolobela yango tokritikaka Kongo alenga yaka mpona kofinga te bandeko critique eza nécessaire na média même bamindele bamédia na bango il fait critiquer tomoni président ya États-Unis afingi Poutine tous les présidents surtout bakondamné ye parce qu'afingi mais soki akritikaki Poutine eza problème te biso mpe Kongo alenga soki azocritiquer gouvernement bandeko na nga eza problème te ezali mpona gouvernement changer eza te kolobaka bongo yo moto kochange gouvernement wana te bandeko ezali mpo bacomprendre ke makambo toza koloba eza nécessaire babara donc la jeunesse eza délaissée bazokipe bagene te bakulu na oyo bakendeki na bango kote kuna bakende kosalaka bilanga oui eza bien mais na kati ya capitale baemploi eza te salite ezali banzela faci beto aza kotonga oui ça c'est bon banzela etongama mais bacrée baemploi bagene wana bakanga babare wana misusu eza inutile babare wana en plein air wana mpona nini parce que eza kobebisa image ya mboka na biso ezaka biso te mais baétranger oyo bayaka na Congo soki totie bavideo mosusu bokoremarke ke eza RTBF ya babelge moto oza kosala reportage eza kofilme bato na banzela bamicro baladere bazotuna bato bazo RTBF France 1 TF1 pardon bandeko na ngai biso kaka bakongolais te donc soki mondele alakisi oyo asali reportage alakisi wana bondimi yango mais soki ndeko no congolais aye kokritike boboyi yango bandeko mpona nini bakongolais toza boye mboka na biso eza kokende kaka na kokufa ti suka nango bakosala balkanisation tokomi kopesa kutu raison babalkanize kaka Congo bato na bato baza na mentalité na bango batikala na mentalité na bango bakongo batikala na bato bandundu baluba basala mpe ya bango bangala na baswahili parce que tozomona ke no Congo yango nyonso tout il faut tokutana na un président dictateur neti ya Corée du Nord na Congo wana peuple congolais akozonga bomoto aye penza babare tu akangi yango baterrasse nyonso tu bakangi yango bazwi baeglise batiki baeglise oyo ezali important oyo ya minene oyo ndenge tobanda kosambela kala catholique protestant armée d'Israël na kimbangiste batiki yango po parce que bagroupe de réveil wana nyonso tu baza bacatholique na baprotestant boke tukende tobanda osambela nde tosambelaka oyo balingi bokoko batiki bangunza mpe basambelaka na ndenge na bango parce que bandeko na ngai kotika dégueulasse oza kokende na Afrique surtout na République démocratique du Congo bandeko trop c'est trop
parce que image moko tozopesa na mokili eza ya kitoko te. Léopard ekupoli, donc tosuki na biso bandeko topoli et osa eloko te, topoli parce que mboka na biso eza kitoko te zotambola malamu te, parce que ba ministère à sport na biso oyo nyonso to basimbi sport, ba joueur na biso bango tout o ba beta balekala balingi bango te. Bana o baza ko évoluer ana poto babotami ba beta bale baza ebele ya ba congolais. Bato basimbi sport balingi bana wana te parce que bana na baboyi corruption, c'est ça le problème. Baboyi bango balingi bale nde honneur ya mboka. Bango balingi bongo te, bango balingi mbongo, il faut au corrompre puna kisi. Kisi Congolais alingi ko bete loko no na kisi. Ko na bureau ali kisi ko boka na mutu maladi kisi. Kongo alenga zo sala émission yo fo luka kisi boka na Kongo alenga. Nani soki nani ba kombo ebele bato ba sala ba émission. Bato ebele ba kuta na ba problème. O ba théâtre kaka kisi. Oh journaliste kisi. Partout kisi na kisi. Mboka o tambola na kisi simbaka te. Ko boka na bato ba mbasu. Mutakoya na bureau azonga bo makolo vimbi ye bato bakomi ko kufa pamba po nini jalousie. Oto mona chroniqueuse moko ndeko moko amwasa oto kufa. Tala nde baza ko sekaye. Aboti ya kufi kuna na Kinshasa suki wapi. Bandeko na ngai salinga passe. Mais bandeko ne ba kaka bandeko na ye baza ko seka ebembe ya mutu akufi. Ndeko yo okufa te. Nana ngoza éternellement. Mais tout bundela mboka mabele wana ya bakoko na biso batikela ki biso. Donc bandeko za ma mingi bomoni vidéo na ndenge sali bato pasi o eleki wana jeunesse donc za wala sa génération oyo kapena trop de blabla na ba politiciens, trop de blabla. Bo sala musale monana. Bo la sa biso ke sikoyo penda to telemela jeunesse parce que ba jeune bango bazali futur à lobby. Congo boko dirigeant ko na mabanga te. Ata lelo bozo tangisa bana na bino ba classe malamu. Bana wana lokola bazo tanga malamu lobi ba ko diriger banana. Soki ba diriger bazoba wana lobi so ba telemi ba ko tumba bango. Parce que mutu soki kande leki ya pasi bandeko na ngai esengaka asala ka eloko moko basala. Donc faut faire attention. Le peuple congolais a souffert. Les politiciens ont bien. Oui, c'est vrai, bien, mais un jour, il y aura un problème au Congo. Nzaba Pambolabino, Ezaki Abino Ndeko, Congo Alenga, moi na Fumu Kimbangu, boss abonné na Congo Alenga TV, on est là toujours pour Nabino, Toko Lembate, Toko Lobelaka Mboka Congo, parce que Zay Mboka Oyo, Koko Nabiso Ngai Koko Lenga. Koko Nangai, c'est un Congolais, 100% Congolais. Naza, pourcentage de ceux qui naza congolais, congois, combo nanga congois, naza congois. Qui congolais, qui français, ceux qui ni. Tout le monde est comme moi si il y a gabonais, ils ont critiqué les congolais, les congolais, vous savez, émission na lingala, kolobaka makamana lingala, on est fatigué de vous. Et vous les gabonais, vous le langue na bino, vous avez congolais à Kalak, vous zonga. Donc français la langue na biso te. Balma balobaka français te, mais balma biloko basalaka ba français ba nango te. Ba ris Poutine ye wana da ris. Bomoni Poutine ça azoloba na français, ba interpréter kango, ba émission so bazo sala ye. Azoloba monoko nini. Gabonaise wana donc tant la tala ki na monoko donc africaine. Ozo comme ça français. Ba français ba ko détruire l'Afrique. Bande ko ngai to zala bato. To linga mboka na biso, to linga critique, to critikaka. Au lieu que to yaka ko swanaka, ozo finga ndeko na yo na ba sexe na ye, ko finga ko bimsa bêtise, mama mukolo za pe na bana na ndako. Oza ko yako maloba ndenge wana. Yo mama mukolo koli, oza pe mutu lobi ko bota. Mais oza ko bimsa ba bêtise pour nini pour na ba base bato batala kanga ngande na finga ka danser mawa mingi na bana Congo to fongola miso to lingana to zala bomoko to yeba
ndenge to tika makamba bakisi to tika makamba kindoki mutema mabe mutema lukundu to tika yango po bakoko na biso bayeba kindoki te me lukundu pena ka lukundu eza na biso ba congolais toza lukundu yango la photo tikani ndeko na za ko évoluer azo sala émission bien kumisa yi ndeko na yo aza ko évoluer aza sala théâtre bien kumisa yi ndeko na za ko évoluer aza ko loba bien un grand journaliste net ngai nandimala ngai Israël Mutombo nandimaka ye aza na mabe na ye malamu na ye nandimaka ye parce que ayelaka biso ba message ya kitoko na ba émission aza ko yamba aza ko s'exprimer ayeli biso système ya sika loba lingala ke koloba français toza na besoin ba français po bazo to mole bazo bina wana bandeko bayebi na en français penate yela biso lingala po peuple ayoka ba ris baloba Poutine alobaka na batuna kiris Macron alobaka na français za munoko na bango mbote na Israël Mutombo ngala lingala ngai malingaka Kevin Maizu donc tant nazo mona azo sala émission nazo sepela nazo mona ki solo muta solo ba makambo mboka aza na souci ya mboka na ye ana besoin peuple congolais a évoluer c'est ça. Merci mingi nzamba pambola bino ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu kimbangu KL toza toujours wana tokolemba bino te bo partager émission oyo tokuteli bongo mbala simana émission na bino masolo na biso toujours bokoka bayindo toza kaka toujours na bino nzamba pambola bino tokuteli bongo mbala sima matondo ingeta Lolenge moko na mikili misu
motinja mumikisi kimbango zambe nangu ya tona bolingo motinja mumikisi kimbango bande kozo yemba bande kozo kabino banso moyeba ya moete kimbangu kaka mumikisi na biso baindo zambe nangu ya tona bolingo motinja